Salut la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a RO, vraiment, bonjour, Colanda, émission la biso, balobi, on est là, on est ensemble, famille Libota, toujours, famille Libota de maman Bellevie, quand il la patronne, balobi, Poutine, la bango, ouais, Poutine, vraiment, azul, ça moussala, vraiment, Poutine, balobi, bon début, dès la semaine penda et bandi, kolanga, makamope, bandi, en tout cas, bon début, dès la semaine, nabino, nyonso, obo, donc, à temps, occasion, vraiment, il y a Colanda chaîne, la famille Libota News TV. Vraiment, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Hein? Abonnez-vous, les cliquez sur la cloche des notifications. Vous ne serez jamais dessus. Hein? Bah, le but de déception, vraiment, ils ont la kalanga pour la bisoter. Ils ont la kate vraiment, en tout cas, bon s'abonner. Et cause à la malamo. Voilà vraiment bande kolanga lelo moni biso topesi na mbote na yemoko balobi Poutine de l'écriture mama Bellevie Kandila patrona mama oazo pesa biso musala kitoko mama oazo pesa biso ba film kitoko ba film ezondi mama partout bande kolanga ba film penda ezondi mama en tout cas oakobo yango c'est que zaka ki mutema mabe pour ceux qui vraiment za na mutema malamu okoki jamais koboya ba film ya Bellevie parce que azo sala musala na bande kolanga musala ezomona na miso ya bato lelo vraiment bande kolanga to memeli bino lisolo oyo ya ba film pe kaka o lelo to moni manike azo ya penza pe aeko sala recadrage manike vraiment ko recadrer à travers ba film aeko pesa ba vérité moko boye na ngambo ba voisin vraiment ba vérité pesami entre Bellevie na Sila à travers ba film vraiment bande kolanga ba misusu balobi atala kate mais ngala bino bande kolanga to kolanda na ko tshela bino na bolanda extrait oyo bozomona boyo kaino makamba lobi. Et puis il y a des commentaires ou ba to ba commentaire qui yangonde et attira kinga vraiment na ya ngala bino to mika ko solola na makambo ba commentaire ba to ba lobaki pour na ebisa bino no maniki na minute oyo azana na azana poto ana kongota na poto alors biso stebi na poto ndenge tozala kana mo occasion ya kotala ba film mais c'est déjà que maniki zaki na moment moko abetela kutu lisola torgnol donc abeta lisola torgnol bato bahebi donc pour vous dire que alandaka ba film ya Bellevie alandaka et zaki ka juste que moyen ko yoko lobeza ki te mais lelo yo ayaki vraiment ko loba bande kolanga alors sans plus tarder ngala kuchela bino na bolanda na eloko maniki lobaki oyo ebendi nungu na réseaux sociaux oyo ebendi ba polémique ya makasi bande kolangai en tout cas to zawana te pona ko ya pona ko dindiso pe ko sala ndeni na loba na bino biso to na internet awa pona ko finga te to yaka ko talisa batu et puis il faut qu'on dise moto to moto ça likama malamu il faut qu'on dise quel que soit ba comportement maniqué quel que soit nyos en tout cas to yebi yango alors la famille suivait d'abord et puis on se retrouve après. Bella, félicitations. Oh, les films. Oh, il y a un film qui toko. Un film qui toko makasi. En tout cas, Bella, félicitations. Pour la distraction, tu as bateau, bazo, talaka, bakoki, YouTube, tu as kimi na streaming. Pour bateau, moussana, il y a bien. Bella, félicitations. Oh, les films. Oh, il y a un film qui toko. Un film qui toko makasi. En tout cas, Bella, félicitations. Pour la distraction, tu as bateau, bazo, talaka, bakoki, YouTube, tu as kimi na streaming. Pour bateau, moussana, il y a bien. Bella, félicitations. Oh, les films. Oh, il y a un film qui toko. Un film qui toko makasi. En tout cas, Bella, félicitations. Pour la distraction, tu as bateau, bazo, talaka, bakoki, YouTube, tu as kimi na streaming. Et voilà la famille, on est là qui maniqué de John, to ebi biso nyonso, ande maniqué à vivre quand ndenge pe a fonctionner ka bandi kolanga. Ozo mo bomoni makamba YouTube eza passé. Biso nyonso ebi bat balobi maniqué azaka un gras, lelo yo akobalukila pe Bellevie. Est-ce que vraiment biso tozana temps wana maniqué abalukila Bellevie ou pas? Tozana temps wana te. C'est juste que na moment où alobi kaka vérité. Aloba vérité na makambo ezo sala. Biso toza kuna te. Alors, balukila Bellevie en quoi? Pour y bakuta na Bellevie, pour basola la Bellevie, pour balukila Bellevie, toi la temps on a té. Mais c'est juste oiseau ba eza ba vérité. Alors ba vérité oiseau mona. Et oiseau ba vérité oiseau mona. Parce que film besoin to la ba film, to yebi ba film ni o Bellevie azo pesa biso. Tous à la vraiment vrai. Tous à la vraiment vrai. Tout à ba film o Bellevie azo sala.
Tout à film kuna na ngambu de l'autre côté ba osala. Au moins la distraction, inspiration exacte. Au senti que mutaga sur une inspiration té. Mutaga comme ko créer ko forcer. Azo forcer musala mais en réalité loko exacte. Tellement que public na yeba tala ka défaite c'était ba mona ka yango té ba tellement aveuglé, ce n'est que normal ba consommer, ce n'est que normal faut pas consommer. Mais en réalité les contenus sont côté na kacha contenu ya ba film na azo sala. Au sentir que belle vie aza musika. Aleki na musika. Belle vie aleki na musika do ata pena ta solo ya mukete. Pas ko télé na belle vie. Belle vie azo koma ba film. O tali pena bobi non, belle vie koma. O landi pena histoire obi non. O zi ba leçon. Et puis ba film belle vie avec des émotions moko za na kati, je ne sais pas. Na habité. Alors tout man quelle vérité, bino fo bombo bobo komi sango lokwa ni arobaluki la belle vie, ndenga zana ko tukaka ndenga baluki la ka fali pour baluki. Est-ce que biso etali biso na nini? Baluka te, toza kuna te. Mais pour nous l'essentiel pour le moment, azolo bakaka vérité pas ko sina été. Balobi vérité ba bomba ngote. Les problèmes ezani na bino, muto nyoso ko ba vérité. Pour la ma belle vie, faut bo s'acharner na ye. Muto nyoso yo ba vérité pour la belle vie, faut bo s'acharner na ye. Mais biso famille bota toza ka wana te. Tozaka wana te, ezaka tant na biso te ya ko mutu mo ba yeko ba eloko ezo sepelisa pour la maman, pour la maman na ye, biso te ya ko sela ngo problème toi tant wana te. On s'occupe de maman belle vie. Toza na pour la promotion maman belle vie. Toza na pour la kolandela makamba maman belle vie te ya ko lobela. Alors le reste etala biso te. Etala biso te tozala kuna te po etali biso pété. Tu vois? Mais na bino bozolo balikolo manike to mona ki Karine Mokonzi sali sortie médiatique ouais bato bimaki na première sortie na tant ouais ki deuxième sortie to moni nie ville calme koti to moni calme koti mutolo bazate siko lisolo ya Karine Mokonzi o Karine Mokonzi la bibolobi Karine Mokonzi akosi bon pe lisolo ya Fivette si la za consciente au moni conscience ba kosa ate abenga Fivette pour la féliciter ye bato bayebi ye mo pesi la consciente ayebi pour la féliciter ndenga a démarrer kama nike pona ye ozomona do asala ngo eza vie na ye omoni ata boya lelo ata boya ngo mais consciemment boyebi même bino mo bolobela ke boyebi ka benga bino pe alobala bino makamke bo sala be bokena boyebi. Donc consciemment boyebi mais tellement que besoin de batu moko boye o besoin na bona cœur te besoin de batu moko boya kana mnoka pona ko détruire ezali ba comédien via ba comédien bo sala ka o mitema na bino to tinda no bo sala mais na mutema na bino boyebi qu'est-ce qui se passe boyebi te makambo ezo kende boyebi boza conscient bande kolanga si boya ka internet on boya ko sala n'importe quoi boya ko sala boya ko loba boya ko critiquer boyebi na bino boya ko sala ba mensonge tout bokota bobima bomi yebi to moni Belleville lelo ngala sa bino Belleville otika ko sala ba dona été pour na bino ba kuku bosa wala Belleville otika ko sala ba dona pour na bino te jamais ata lelo bolobi bokiti bo mati mbongo la ye apesa ka bato ba linga ye oui ce n'est que normal c'est normal yaya muto aza na motema tant amoi moninga aza na pasi fo sunga ceux qui ont kosunga bato te pona osala bango te pona baolinga na hypocrisie te wana okosi yaya okabarande te olinga siko omemona ba anglais moko boye eloko bosalaka ne yande ko manka kokaba so moi sokutakabaka te aoluka bareve ebele akota abima mais en réalité ayebi ke na kabaka nanga te fona mema ngo kaka bongo ke bango bazokaba mbongo bato balinga bango ngala ngo na kosala yango te lokuta c'est archi faux moto aza na motema ayebi kovandela bato moto aza social so aza na eloko ye aza na nzambe apesi ye akolinga mpe entourage na ye bazala nango akolinga bato nyonso surtout mpe ata oza entourage na ye te mais bozalaka na ye bi oza na pate akosunga kopesa tu vois beviti ntango apesaka loba te ke boke kochante bato bamona nde lekaka donc osenti ke bolamu eleki tellement ebele moto akoki te aye kopanza eza de même temps nzambe asalela mpe babolamu tokokaka te estce atinda biso toloba non
okoki total ki bolamu nzambe asalingeli ki befona ya koloba fona ya se manifester tomoni banzembo koma bazosala banzembo. Alors pourquoi pas tondimaka bato moto aza vivant bolingi bandima ntango akokufa ntango bato bazondima ntango aza vivant bino bolingi yango te o asalaka bongo mpona kolinga bato. C'est archi faux. Ayebi nde kovanda na bato bevi ayebi kovanda na bato bevi bisikani basola na manike. Bon, Karine Mokondi bolobaki ke atindeli Karine Mokondi mbongo amoni apeleke mbongo anniversaire do ezaki asombi siko manike ndenge ayaki koloba ndenge abandi koloba oyo manike mpe bevi apesi mbongo. Arrêtons un peu, arrêtons. Nayebisaki bino ta ya nzambe ezalaka ta ya nzambe. Ta ya nzambe soki ekomi akolamusa na bato mosusu oyo kuti bosatandaki te nzambe obimisa bango. Atali kala likambo Karine Mokondi boprofite ke bevi apesaki mbongo asombaki mpo Karine Mokondi akoloba bongo alabimisi siko manike. Siko boloba esu mpo na manike mpo manike bakutana na bevi bakutana te bamonana te aza na nimero na ye te basolaka te na kuzu mpe bino monde bozala consciemment boyebi ke manike nde baza na basolaka bona bevi te. Manike na bevi bayebani na bango te boyebi epuis manike aoke kozwa mbongo manike lelo ye moko aza na poto aoke na poto malgré lelo bolobaki eza nini afali apesaki oui abénéficier la grâce wana oyo fali apesaka ye bavisa aza nango na minute oyo azoloba lisolo oyo aza na poto o estce bafilme oyo azokumisa bafilme estce atala yango oui atalaka manike deja beta lisolo ya torgnole ntongo tabeta lisolo ya torgnole wana atikalaka ata kosala sortie médiatique oyo te. Et puis na poto pour vous dire pour votre information au moins na poto nde tozalaka neti bamanike nde baza aye na poto boye musa azosala na ye te aye na ye tourisme par rapport ya nini na ye ya visa na ye azwaki tozalaka mille distrait na bathéâtre. Je vous dis la famille surtout soko ye sika oza na mikanda toza na place okende te okende soki nini osani internet ofele pourquoi pas tala filme te atali filme ti bomoni abeti lisolo ya filme bo atali parce que aza na poto tozalaki na Congo tokoki koloba oui ça se comprend manike aza na Congo aza na temps ya kotala bamega banini mais aza na Congo te aza na poto. Donc bato même bino nyonso boza wana bino boza bakuka boyebi ke na poto tozalaka na badistraction na biso ya batete surtout so moto aye sika boyebi donc aza censé ya kolanda bafilme ya belvi alandi yango à comprendre que non cette dame a un niveau écriture et puis comme ça nga na bakisa bolobi stream hier eleki ba YouTube na bani non c'est archi faux. Oui actrice batala mana stream mais c'est stream hier eza application eza nango application elle a compris juste que na YouTube ana okokate ba mais sanga pema tikala keno ko découvrir esika mobo ndakelaki tellement kaza ye moko mais so bato mayele baye wana bato baopesa makambo ya bevi kandi bakoti wana apema te parce que kuna esenga bafilme tellement motu mo aye sika na stream ya yango aye sika c'est que normalement fo bato baluka badécouvrir ye elo oni azosala ozo comprendre bato baluka badécouvrir bazotala sikoyo motu moko baadversaire mo bakota loka babevi kandi la patron na poutine de l'écriture akota batie bafilme batie yaya aoleka ye na mosika mpo kuna ezalaka likambo ya kotala ezalaka likambo ya bafanatique te ezalaka likambo ya kotala baleson bahistoire ezobima na kati mpo bato bazalaka ndeni ntango osala eloko no bato bazoya ntango bazoya baoluka badécouvrir sika asalaka bien nini bato bazotala mpo bazoya eloko ya sika non eloko ya sika ezalaka toujours kana bato bazoya siko ntango bato baoya ovanda na kati bacomprendre ke non asalaka ne bilo ya kitoko te au moins bato bakomi kose désabonné bato batalaka na bango soki babe oyo eza eloko te eza juste na oyo esala misila oka eza bongo siko babevi kandi la patrona so bela baye batie bisika bato baotala filme omo bato bazoya etikali akangi masolo mais tellement que toza na mposa bacomparaison wana te parce que bevi aza na mposa comparaison te balevi nde mosala ana mposa bacomparaison wana te aya kotia banini ekuna na stream ya mpo bato bamona jamais tosala yango yaya alors bosilama na bino kandi bosilama na bino toza na mposa te vraiment maniki alobi kaka vérité oyo koboya en tout cas ezokoengage ka ye biso tosalaka mosala na biso sans kofinga mais tosala makambo tosala nde mosala oyo eza mosala ya bafilme
et promotion de Liboso. Merci beaucoup la famille, vraiment, la Tiki Bino, bisous, bye.